Voilà, toza ko continuer interview na biso là, toza mena na Belle-Vie Kandi, balobi famille Libota. Belle-Vie, bonjour et bienvenue. Voilà, chers amis téléspectateurs, toza toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, ils ont la émission de la presse. Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs, on a spécial magazine Abino Awa na kati à la voix du peuple. La voix du peuple est au Kiti Lisusu Awa toza bongo na commune ya Gombe et si kawa pe lelo toye ko couvrir événement ya kitoko pe malamu sango ya kitoko pona congolais nyonso za partout dans le monde. Initiative plus ezali bongo ONG ya Mama Olive Lembe Kabila après avoir co-installé hôpital ya Munene, centre hospitalier initiative plus na niveau ya commune ya Ntsele pona kopesa bandeko na biso kopesa bango facilitaire aux ba soins ya kitoko ba soins ya qualité mais na ba prix moko abordable pona mondeko nyonso lelo lisusu Mama Olive Lembe Kabila akanisi lisusu peuple congolais awa na kati ya commune ya Gombe ayo ko installer biso ba congolais hôpital ya kitoko lisusu awa donc lelo initiative plus à part oyo eza na niveau ya commune ya Ntsele toye lisusu awa na commune ya Gombe et sika po toye lelo ko inaugurer ensemble to accompagner Mama Olive Lembe Kabila pour la inauguration ya hôpital awa na commune ya Gombe toza bongo awa na immeuble qui a sita en face ya Ecobank en diagonale plutôt na Ecobank donc bandeko boya awa parce que ba matériel a bien zali awa soins ya qualité zali awa ba médecin compétent bazali awa ba spécialiste ya malamu na koloba mingi te biso moko to landa na bino ndenge nini événement na biso roleka na mukola lelo. Merci. Chers amis téléspectateurs, nous continuons avec notre inauguration et initiative plus 1 et boti initiative plus 2 à la kati ya commune à Gombe toza na kati ya inauguration et là je suis entouré na ba actrice acteur et actrice ya mine na mboka na biso baza ko éduquer masse à travers ba pièce na bango toza na Sila Bisalou SB. Bonjour. Bonjour Chilouise. Dépendance. Merci à vous autant. To sepeli go monayo awa na inauguration ya hôpital centre hospitalier initiative plus yami balo mamuli vasali à la commune à Gombe. Ben impression na ezani. En tout cas, bravo à maman. Bravo à tout le monde à initiative plus. Ndenge bazako vision na bango ezako s'étendre. Ezaki comme un jeu, bandaki kaka na bibwande to monaki melelo centre hospitalier moko et boti banami balé à la fois na flamboyant na sur le boulevard du 30 juin en face à Grande Poste de Tomoni Chip et Botami pour encourager beaucoup de fleurs
nzamba zana bango à étendre ba limite na bango parce que eloko eza ya santé ezelo au moins mutuya nalandi ba discours nalandi ba médecin de ba lobby ba plus eza réduit en casque ya ko buka mbongo lelo oyo tozali na ba problème ya ba cave ba examen monsieur de senga il faut aller na Inde Afrique du Sud par-ci par-là mais centre initiative plus au centre hospitalier na biso chip ezeli biso solution au lieu de courir sur mba on koluka visa mutoko ko kufape mais lelo oyo toza na possibilité ya ba pareil wana nyonso o tozali ko kende libanda ya ba examen nyonso pene ba prix moko abordable en tout cas bravo nazo banga ba ko ya te pour ko buka mbongo boy na ofele na ko buka mona on ga pareil nazo banga comprendre que maman lo ba santé na biso za notre priorité na ye donc mieux vaut santé d'abord et puis le reste après. Ah oui, en tout cas, maman a toujours un cœur en or. Oh, mon témoin, on a toujours, il y a que ça, la bolam, c'est pas donné à tout le monde. Donc, à ça, la kaka bolam, moi, tel la kate gauche, droite, toujours en avant. Et pour yango, le tozomo na lobo kwanzambe, et ça toujours naï. Donc, à Zali modèle Obiso Togo Kolanda, de garder silence, l'Éternel combattra pour nous et de Koloba Mouké pour ça là-bas. Ninoro Ebisaye na nyonso ado continue au sala parce que depuis Bazana na Bokonzi, Bazali Susute, elle continue à fonctionner kaka loro la banner Bazala donc elle a échangé et pas na ezate Ninoro Ebisaye na motema na ya malamu azana. Son statut a changé mais le cœur de maman Olive Lembe Kabila n'a pas changé. Maman azalaka ndenga za wana kaka. Aza modèle pour na biso nyonso. Azala kaka ndenga zali wana. Vraiment aza modèle mo témoin aza nango yona lobi ko sala bolamba ba injecta ngo mutute abotami nango donc ya libéralité ya oza motema munene wana ko supporter ya continuer ko sala bolambu donc mutu aza na souci ya mutu azo tala kaka ye moko te mais tout autour baza pembeni nanga nzamba za na ye abatela libota mobima na papa na maman. Merci beaucoup Sila Bisalou et de l'autre côté Nazana leader. Ouais. Leader bien habillé, bonne fête de l'indépendance. Merci pareillement. Nous avons une inauguration ya chip, ya mi balé, chip et boti bala mi balé na mbala moko. Impression na yo par rapport na ngonyos. D'abord nous remercier chip Mapasa. Bon on a un chip Mapasa. Nous remercier parce que moni mama ni mama à l'alité. A toujours passé ba congolais. Albi nazana modèle monsieur ko aider les binoté. Né de bino na ba action aboye. Ba hôpital aboye parce que on moni soin de santé na Congo d'abord ça et leur moi passe. Mais mère va dire qu'on réduire ngo même na ba coût. Ozo moi. Post scanner 300, 400, 500. Papa yebi sanga muto azana kinga na suka. Muto azana kisensu, muto azana fin fond a rozongo wapi. Mais ah bah réduire ngo donc on a presque fait bah réduire ngo oso ko mwana yango no zebisa na tata nzambe que abattre la maman Olive abattre le papa Kabila après c'est bon au moins 3 siècles ba oumela ata biso ba lava to santé mais ba congolais belé ba na besoin santé ba na besoin ya lisungi na bango donc nzamba bombela biso bango pena makasi ko leka po ah na comment manquer même ba mot. Merci beaucoup Ginola tozana yo awa tant que acteur munene ambora na biso présence à inauguration ya hôpital oyo ni no rôle ça na plateau bataillon na oyo mon. En tout cas vraiment merci na nous na mama ni mama maman Olive Lembe Kabila merci na papa parce que soki papa te maman moi ça makambo yo ezati merci na bango vraiment en tout cas tozo sambela na nzambe abomba maman abomba papa ba oumela po ba idée aboye to ebite so na nso na idée ko sala so le aboye en tout cas vraiment nazangi na maloba nazangi vraiment maloba lelo traitement soin eza sous te faut bima so libanda to komi nango ya biso moko awo merci en tout cas vraiment maman Olive Lembe Kabila oumela na yo maman ça ba siècle biso ba congolais tout ça toujours simano to soutenir to tika oti oumela merci Vincent merci beaucoup tozo continuer ba interview na biso là toza mena na Belvi Kandi balobi famille Bota
Belle vie, bonjour et bienvenue. Donc bonne fête plutôt indépendance. Merci, pareillement. Belle vie, tout le monde a une inauguration et un centre hospitalier Initiative Plus. Chip 1 boti ma passe. Réaction dans les années par rapport à nous la nuit sur l'équipe. Bon. Des fois, je manque les mots. Penser faire un centre hospitalier en pleine ville, c'est vraiment une initiative à louer. Moi, je dis un grand merci à maman. Et surtout que c'est les œuvres qui parlent à sa place. Donc, plein de bonnes choses. Que mon Dieu bénisse, bénisse, bénisse maman. Voilà si je peux dire. Tu as signalé que les gens lelo si la tu koloba ba tu baza sur la poste à voyager qu'on a se faire à soigner à l'étranger parce que non seulement ba matériel il y a l'école mais même ba médecin ba outil libanda pour na soigner ba tout. Voilà comme l'a dit ici là que ba matériel les a vraiment un kafou et puis je peux dire Europe et Nakata Kinshasa donc il n'y a plus moyen de déplacer pour aller à l'extérieur pour se faire soigner. Question là par rapport à ma prix. Prix eza nase yamakasi. Donc à Moutounion sera très à l'aise parce que ici quand ils ont $200 ba matériel bon ah ouais ils ont $80. Donc c'est logique d'abord, c'est offre de maman. On parle de maman ni maman. C'est maman ni maman, voilà. Voilà. Merci beaucoup belle vie, merci Ngano, Tozo évolué dans l'interview. Voilà chers amis téléspectateurs, nous continuons la fête, il y a inauguration, il y a centre hospitalier Initiative Plus à la commune ya Gombe. Nous signalons que Ebimi est comme mi balé dans Malamoko, dans Chip 1 à Botima Passa. Et là, nous sommes en présence de Ndoronabiso, fils et Moukoko, qui a participé à l'inauguration. Tu reçois juste impression à yo, fils Moukoko, bonjour. Bonjour. Fils Moukoko qui vient d'être soigné dans Chip Oyoya, présent à niveau de la commune Antsele. On vous retrouve ici le long de l'inauguration, il y a Chip Yagombe. Impression par rapport à Nyon Somoni Ao. Ouais, impression d'abord impression il y a Essengo. Aujourd'hui c'est le 30 juin. Le 30 juin c'est une journée de l'indépendance que l'héros national Lumumba au Congo est honoré, pays Afrique est honoré Lelo a Sengaki indépendance au Babengi totale. Quand on parle de l'indépendance totale, c'est-à-dire l'indépendance politique, économique et l'indépendance sanitaire. C'est vraiment aberrant, dans 62 ans d'indépendance, de voir que les Congolais, quand ils tombent malades, ils se soignent à l'étranger. Acte au maman Olivier Lembe à Sali, et acte il y a un pas vers l'indépendance sanitaire que tout Congolais est obligé de saluer le bazar de mauvaise foi. Et la santé n'a pas de couleur politique. Que ce soit les gens de l'opposition ou du pouvoir, Batombaka malade. C'est-à-dire ici c'est de l'humanitaire. Tant que les gardiens du temple de la démocratie, Molobelia, Baebazanga, Bandekoya, c'est-à-dire les démunis, les non-alignés, je suis venu voir Art Oyo, il y a miséricorde que Madame Kabila a Zosala pour le peuple congolais. C'est à cet effet, et Salami Nagombe, tu souhaité et Salamape pour dans le Congo profond partout, et ça vraiment le Congo et que des peuples congolais, ou des fois, à Koufakara par manque y a Novalgine ou paracétamol. Yo avez une expérience parce que yo côté un hôpital, au groupe ça ce témoignage, il y a des soins, il y a prise en charge, et ça dans hôpital parce que vous avez parmi bateau baleki hôpital. Bon, je ne peux pas encore faire des rédits quoi. J'avais déjà dit que j'avais payé 0 francs. Donc j'avais payé 0 francs. Qualité à soins, écoute ma maman, mais qualité à soins. Qualité à soins, est super. Il n'y a rien, il y a Kolula na Libanda quoi. Il y a Kolula na Libanda. Donc qualité à soins, est super. Donc ils ont un type mondialisation quoi. Donc c'est ça ce que je peux
Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous continuons avec nos interviews. Nous sommes à la réception. Lui-même ingénieur. Oui, réception. Il y aura une table ici qu'on va placer demain. Et les malades vont attendre ici. Pour les vieilles malades, on jette un coup d'œil puis on continue. Comme on a dit, ici, il n'y aura pas de consultation. C'est tous ces malades qui viennent accompagner. Une télé ici, une autre télé là-bas qu'on va placer demain. Distingué Marie-Olive Lembe Kabila, nous vous trouvons ici à la nouvelle extension du CHIP. Le CHIP qui est un hôpital que vous avez construit à Bibois. Aujourd'hui, vous l'amenez à Gombe après la visite d'un si grand investissement. La première question, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qui vous passe par l'esprit. Êtes-vous contente? Vous vous réjouissez de cette œuvre? Ce n'est pas une question de se réjouir, ce n'est pas une question d'être contente ou pas. D'abord, je vous salue. Bonsoir, Madame Angèle, oui, et toute votre équipe. Et je salue aussi tous les Congolais, partout où ils se trouvent. Comme je disais, ce n'est pas une question de se contenter de l'œuvre ou d'une autosatisfaction. Non. C'est plutôt une question du souci pour le bien-être de la population congolaise, en particulier la population quinoise. Nous avons constaté au fur et à mesure du fonctionnement de l'hôpital que nous avons eu à mettre à disposition des patients pendant les 2 ans que nous sommes en train de fonctionner, il y a un besoin qui s'est fait sentir au niveau du centre-ville. C'est surtout sur cette question sociale en rapport avec le coût. Et comme nous avons, au fur et à mesure, évolué dans nos différentes recherches sur les services de qualité à apporter à nos compatriotes qui en ont besoin, nous avons estimé que, comme certains appareils, comme l'IRM et encore une fois les scanners, et d'autres d'ailleurs que vous venez de visiter ensemble avec moi, d'autres sur lesquels je ne maîtrise pas beaucoup les questions techniques, mais vous avez vu de par vous-même que nous avons vraiment évolué dans ce qu'il y a comme service que nous allons d'ici quelques jours, des services que nous allons proposer aux patients, bien sûr, qui vont faire confiance à nos médecins sur place, des Congolais et des Congolais aussi du domaine de la diaspora, des Congolais de la diaspora. Parce que vous évoquez qui sont dans la les domaines. question, parler de l'équipement, du matériel, c'est un matériel de pointe, c'est un matériel de haut niveau. Est-ce que vous avez effectivement, parce que vous parlez des médecins, vous avez effectivement des assurances du personnel que vous allez, qui va être engagé ici ou qui va s'occuper de ces matériels pour l'efficacité du travail? Est-ce que les Congolais sont capables ou vous allez importer des médecins étrangers? Madame Angèle, les Congolais sont capables de tout. Les Congolais sont capables de produire tout ce que les autres produisent. Et pour preuve, je m'en vais vous dire que partout où j'ai déjà eu la chance de passer pendant les quelques déplacements que j'effectue de temps en temps, je trouve toujours plusieurs Congolais dans différents services des hôpitaux top niveau partout dans le monde. Ce qui justifie notre capacité à pouvoir répondre aux différents besoins
dans différents domaines d'ailleurs dont le pays a besoin. Nous avons, bien sûr, dans les domaines médicaux, puisque nous parlons particulièrement du domaine de la santé maintenant, il y a des médecins très compétents, très professionnels, qui ont fait la preuve et je pense que leur réputation est connue. Nous avons un personnel de santé en général très compétent et une particularité des CHIP se trouve dans la formation de son personnel. Il y a plusieurs, comment on les appelle, plusieurs stagiaires qui sont déjà aguerris pour rendre les services qu'il faut par rapport à leur formation et qui sont prêts à travailler, à gérer cet équipement. Par contre, non. Par contre, pour ce qui concerne l'équipement, il y a à chaque appareil un spécialiste qui est commis à tel ou tel autre appareil qui maîtrise les fonctionnements de l'appareil pour pouvoir donner les résultats adéquats aux attentes de ceux qui ont besoin de ces différents services. Vous avez parlé de Congolais de l'étranger qui sont engagés dans la médecine, qui ont avancé, que vous avez pu rencontrer. D'autres, on a vu en Europe dernièrement. Est-ce que c'est une diplomatie médicale que vous avez engagée pour pouvoir les ramener au pays, s'installer ici ou comment? Pour moi, ce n'est pas vraiment une diplomatie que j'engage, c'est plutôt la valorisation de la qualité du professionnalisme de nos compatriotes congolais qui sont à l'étranger et aussi l'intérêt de les sensibiliser sur le fait de services que eux peuvent rendre à leurs frères se trouvant ici sur place chez nous, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir les suivre là où ils prestent. Comme ils ont des congés et ils peuvent s'organiser en partenariat avec CHIP pour venir donner le même service que là où ils sont, eh bien, pourquoi pour moi de les valoriser, la raison pour moi d'aller les chercher, les piocher là où ils se trouvent, bien sûr volontairement, parce que quelque part, nous travaillons dans un système presque de bénévolat, vu que dans la philosophie de fonctionnement du CHIP, il y a ces caractéristiques-là des gens qui accompagnent nos compatriotes qui n'ont pas beaucoup de moyens, de façon à ce qu'ils puissent quand même aussi recevoir des soins de santé de qualité comme tout le monde. Donc, d'une certaine manière, c'est pour les valoriser, les sensibiliser, de façon à ce qu'ils puissent mobiliser leurs forces, leurs efforts et que l'on puisse travailler en synergie et apporter le bien-être à nos compatriotes qui en ont besoin, tous ensemble, chacun dans son domaine, apportant sa pierre à l'édifice, participant à l'évolution et au développement de notre pays. Avant de clôturer, madame, vous venez d'évoquer la question d'aider les compatriotes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Parfois, cette expression prête à confusion. Il y a des gens qui pensent que Maman Olive a dit que c'est l'hôpital des pauvres, donc on peut venir se faire soigner sans payer. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair là-dessus? Alors, je vais profiter de votre micro pour sensibiliser nos compatriotes sur cette question-là, dans le sens où, dans ce monde, rien vraiment n'est gratuit. Sauf que ce que nous essayons d'offrir comme service est payant, mais au strict minimum. Au strict minimum. Comme par exemple aujourd'hui à Kinshasa, une consultation à 5 000 à 7 000 francs, voire même 10 000 francs, dans un hôpital de haut niveau, de haute qualité comme ceux que vous visitez, c'est rare. C'est très rare. Hein? Des spécialistes
qui sont alors et qui prestent vraiment avec des tarifs très minimum. Alors il ne faut pas que les gens fassent la confusion parce que sinon, s'il faut de la gratuité partout, eh bien, je peux vous assurer qu'en moins d'une année, l'hôpital risque de fermer et ça ne va servir à personne. Alors s'il vous plaît, à tous ceux qui pensent comme ça, ils peuvent désormais fournir des efforts et payer le strict minimum que l'hôpital demande comme tarif pour ainsi ensemble, comme sur une chaîne, nous emboîter pour pouvoir faire fonctionner l'hôpital, faire évoluer les services, développer aussi les infrastructures au fur et à mesure et pourquoi pas nous étendre même sur toutes les autres provinces, pourquoi pas aussi dans tous les territoires qui constituent notre pays, la République démocratique du Congo. Les messages pour la bateau bayaka parce que ça l'hôpital na Bibo est déjà pour la population est à niveau assez le lot commune à ville awa pour la bateau ba lubelaka na o etali prix que maman li fala sala eloko ofele moi li luba muke. D'abord na pesi bino mbote pe na pesi bandeko nyonso ya ba congolais mbote bisika bazali mais na question na bino nakoki koloba que sur fonction ou sur base de quoi est-ce que déjà bato bakoki ko prêter intention wana ya koloba ke hôpital ezala ofele eza sérieux te quand même eloko oyo biso to bongisaki pona ke kosalisa bandeko oyo ya classe sociale moyenne na classe sociale oyo to bengaka baganye petit ezali na niveau ya tarif tout simplement tarif eza na se mingi exemple ya consultation ba 5 000 ba 7 000 francs voire même 10 000 francs eza quand même tarif moko oyo na niveau ya hôpital chip eza tarif moko eza ya se mingi makasi. Pour l'hôpital ekufa te, il faudra que batu bazala na bonne foi wana ya koloba ke soki na ke ko se faire soigner nazala quand même na minimum na kati ya sac na ngai pour que nakoka kofuta de façon à ce que l'hôpital ekweya te. Parce que ngai nazalaka adepte mingi ya eloko oyo tolinga ko benga gratuité. Gratuité na mokili existaka te, gratuité ezalaka te. Eloko oyo tosali ezake ko réduire vraiment tarif na niveau moko ya suka ya se makasi. Au strict minimum po il faut koyeba ke personnel oyo azo sala. Infirmier oyo ako s'occuper na yo. Docteur oyo tango il faut opérer. Il faut asale apesa yo ba ordonnance et consort. Ako futa mananini. Malgré que tozana kati ya système ya fonctionnement ya bénévolat. Mais médecin pe, infirmier, aide-soignant et batu nyonso oyo bazo constituer personnel ya hôpital. Baza pe na ba famille bako vivre na nini soki bazozwa salaire te. Et puis aussi eloko mosusu toko évoluer ndenge nini na acquisition ya ba appareil de pointe pona ke diagnostic ezala penza ndenge esengeli de façon à ce que traitement ezala pe elanda pe ndenge esengeli. Parce que tozo évoluer au fur et à mesure pour que toko kakopesa service moko eza complet na
maemaso oyo batu bakoki kozala nango besoin en tout cas na kati ya domaine oyo etali santé na biso. Et puis nako profiter susu na micro oyo pona lobela makambu ya planification familiale, la santé de la maternité. Tokomi na toza na 21e siècle. Il faut toza la responsable. Tango tobotaka bana tobotelaka mutu mususu te. Tango tozwaka ba engagement tozwelaka ngo mutu mususu te. Tango ozozwa ba responsabilité zala pe conscient que ba responsabilité wana eza na ba charge et que il faut osa la face na ba charge oyo ezozela yo par rapport ya ba responsabilité oyo ozwi. Yo papa ozwi basi 5. Musala na yo lingi banzele partout. Oko koka kozwa bango nyonso en charge na ba famille na bango. Puisque biso ba africain soki obalinga obali pe famille nanga d'une certaine manière. Hein? Il faut que tozala responsable ya ba engagement oyo tozozwaka. Biso pe ba mama toza na 21e siècle. Il faut toyeba ko contrôler ba matrice na biso parce que c'est possible. Espacement ya ba naissance est très nécessaire pour combattre la pauvreté. Espacement ya ba naissance est très important pour zala beaucoup plus organisé pour atteindre autonomisation na biso basi. Puisque moi si soki oza improductive ata mobali akopesa yo valeur ya bo moi si ndenge esengelité. Alors dans ces cas-là eza biso nyonso ensemble nde tosimbana na maboko lokola chaîne mobimba. Lokola ngai awa naza nanga médecin te, naza infirmière pete, naza aide soignante te, mais naza na vision oyo nazo conduire oyo esali que ba spécialiste, ba médecin, ba infirmier, ba personnel ya ndenge na ndenge ya domaine oyo ya santé ba prêter nga main forte pour nako réaliser ba objectif ya vision yango. C'est très important parce que ceux qui confiance ezalaka te nde bango nyonso basi bakima, surtout que banda totika kimboka na maboko ya mokonzi oyo aza sikoyo eza na batu mingi oyo bakanisaki azosala yango kaka pona politique d'ici quelque temps bakotika. Non, c'est une vision oyo nazo défendre pe nakangami nango ensemble avec ba équipe nyonso oyo ezo accompagner vision yango tozo prouver pe la capacité ya mérite ya bandeko na biso ba congolais dans les domaines ba oyo tozana bango awa ba oyo ya diaspora oyo nakobanda kokende ko luka bango bisika bazali parce que naza na grâce wana nakoko koma esika bazali pona expliquer bango les bien fondés ya kozala na ba service nyonso epa na biso parce que mutu nyonso te azana makoki ya kobima libanda pona akende kozwa ba soins de qualité par rapport ya ba différents diagnostics, ba différentes maladies oyo et koki ko soigner mepe awa très bien parce que nous avons tous les spécialistes ici et puis aussi ba oya diaspora je pense que ba komi moi muke sensibiliser ba to ko atteindre pe ba o nyonso ba kozala na besoin ya kosala bénévolat pona koya ko prêter main forte na ba équipe eza déjà awa sur place de façon à pouvoir kopesa ba soins de qualité na bandeko na biso. Et puis par la même occasion nazo profiter pe pona kozongisa
merci, matondi, reconnaissance makasi de ma part, de la part de mon cher époux, de mon chéri Joseph Kabila Kabange, que je salue à Lubumbashi. Bientôt, je viens à vous, papa. Et pour que nous puissions bien faire fonctionner les choses, et comme nous avons besoin de nos compatriotes, n'a pas si reconnaissance à travers votre micro, madame, n'a pas équipe nyonso oyo ezope sabiso confiance sur tout ce qui concerne les domaines et la santé, oyo tozo meka au fur et à mesure, à la limite de nos efforts financiers, et ainsi pouvoir offrir des soins de qualité à nos compatriotes qui en ont besoin. Et à nous tous d'ailleurs, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est parce que les médecins sont tenus dans le secret, mais sinon, il y a beaucoup de compatriotes qui ont fait confiance désormais à partir de différentes campagnes Oyoto Sala dans le passé et jusqu'à maintenant. Bah, pesa confiance dans les médecins, comment se faire soigner biloko makambu moko ya minene kaka awa na mboka oyo. Bango moko bakoyeba, ils vont se reconnaître. Et donc quelque part, je remercie aussi peuple congolais nyonso na confiance oyo bazo pesa biso na kati ya domaine oyo. Et puis na ko profiter pe koloba ke faites-nous confiance. Faites confiance na ba professionnels de santé na biso, bazo mériter confiance na biso, baza très capable de faire tout ce que les autres font ailleurs dans le monde. Merci. Nous commençons à dire merci na bandeko nyonso bayoka kimbela na biso ya lisolo ya kitoko. Toyela kibino na etali ko bongisa avenir ya bana pe ya bakoko na ko sombela bango ba terrain pour que un jour botongola bango bandaku awa na quartier Canada tozawa pi na Kikole Plaza na entrée plaza wana de entrée plaza ti awa esika tozali bongo eza moins de 5 minutes na mutuka et bandeko mingi déjà ba basi bazu esika awa mais lelo toye lisusu parce que tomoni que faut offrir encore plus d'opportunités na bandeko baza na volonté ya kozwa mabele na bango pour que le batonga mapango metan mususu ba moyen ezana nous disponible été ba terrain oyo to chaki à disposition ya bino to ebi montant oyo to pesa ki to à liboso mais après ba réclamation ya bandeko après ko benga après ba proposition ya bandeko belé to kanisi été to banana no ya liboso ko immortaliser esika oyo boyebi ke chaîne abiso za la voix du peuple alors tozo immortaliser nanu esika oyo na kombo ya cité la voix du peuple donc motu abonné nyonso ya chaîne abiso la voix du peuple en tout cas il faut boya mbango bozwa ba terrain na bino parce que ezali cité la voix du peuple donc chaîne YouTube la voix du peuple to eli bino cité pe la voix du peuple esika oyo toza ko offrir bino ba terrain na prix ya kitoko. Na etali ba prix tolingaki to pesa lisusu moi sango ya kitoko pour bandeko ba kotala biso to na ba espace etikali parce que bandeko musu basi ba jume espace o etikali to sali to pesi bino o ba bengi promotion to sali promotion to kitisi ba terrain yango na $6,500 et na $6,500 wana nazo préciser que bo futango na 5 tranches. Donc première tranche au pesa na $1,300 américains. Tout ça les lieux documents au commis tata to mama lopango. Donc lopango terrain 20/20 ils en a $6,500 mais au foot on a 5 mensualités. Première mensualité ça beaucoup na $1,300 américains. Donc ce que tindi $1,300 américains na yo yeba que aujourd'hui 20/20 na yo et mbongo erotikala au pesa biso on a 4 mensualités erotikala. C'est-à-dire na mois on va verser biso $1,300 tiko $6,500. Né au silisi problème non mais déjà avec $1,300 yeba que au kangi boué donc na rosenga bandeko boko tala ngai partout boya ko kanga boué na $1,300 américains aux huiles au pango na yo awa na cité la voix du peuple na quartier Canada na Kikole Plaza. Donc en tout cas oeza opportunité de pesibino awa na kati ya cité la voix du peuple donc $1,300 américains au komi tata lopango au komi mama lopango esika oyo mai ezali
esika oyo courant ezali et puis esika oyo nzela ezali kitoko. Boko tala pemeni banda ko si etongami ebele bande ko ebele basi bakoti mais biso pe la voix du peuple toyé poto sala ya biso cité na biso awa cité la voix du peuple na $1,300 américains. Et je précise une chose, c'est que vi makambo toyoka kezana bandeko mususu o balinga ba rater ba terrain parce que ndeko na ya ki awa décourager ki ye parce que baboye ki kopesa ye commission baboye ko katela $500 to $300 nenga lingaki aka BBC makambo biso moko tozu suko charge on a. Donc quand je dis biso la voix du peuple Vincent Chiluiz vraiment nazui responsabilité wana ndeko tinda mbongo epa na nga Vincent komi tungisa te boyebi Vincent toza déjà bato to yebi ko battre la image to yebi ko battre la réputation. Donc soko tini $1,300 na yo basaleli yo papier na yo en bonne et due forme na tindeli yango na mail na yo au recevoir yango mukolo nyonso yo roya Kinshasa okoya okuta terrain na yo ezozela yo parce que bandeko mingi ba ko décourager bato na musika po azali na posa tango yo lobi na ye monta X ya lobisi ayebisi ba vendeur avant de konanga somba bino fo bokatela nga $500. So ba talisi réalité ale abimi akayebisi ndeko na ye ba terrain kuneza mabe so reza mabe place on a telemi mutasombi 6 terrain na mbala moko bomoni ya ngar o bo mona oyoyo zolanga ngar oyo bomoni ya ngar o bozo mona oyo mutasombi 6 terrain donc place na telemi 6 parcelles asombi 6 parcelles na ye awa donc so ezaki sika mabe mais ndeko asombi 6 parcelles o bomoni ya changar o ananga chati so ezaki sika mabe mais ndeko na biso bomoni atongi ndaku na ye kuna na suka kuna boko mona ndaku alingaki asoma ote pe azama pafana na Canada. Donc azan ndeko avandi pe awa na Kinshasa te avandi na Canada be botala ndaku atongi ya niveau moko so ezaki sika mabe akolinga kotonga ndaku ya niveau moko boete. Donc natalisi bino kaka ba exemple mibale ya mama oyo ndeko oyo plutôt asombi 6 parcelles na ye esiko to telemi na sima bomona ngaro eza esika donc bientôt bazobana ba travaux na bango awa na bo lakisa besika mususu na lakisi parce que bango ba pesinga autorisation na bango na lakisa yango mais sinon boya ebele bo contacter ngai moko directement. Donc ceux qui oza na temps boya Kinshasa te ngai moko naza ko représenter yo tinda mbongo epa na nga Vincent ba osala yo document na kotindela na email na yo o garder yango parce que oza rassurer que Teresa bien na bandeko batunaki biso o ba problème ba comment ba ba chef coutumier ba roela ba mabele tout en tout cas bo bossa na yango awa eza ko makamute o chef coutumier ko ya o mutu moko ko bima o ya des conflits parcellaires en tout cas awa bo bossa na masolo wana. Donc awa zo soma lupango na kimia nyonso otini mbongo na yo $1,300 na yo comme première avance na kimia okomi papa to maman lupango. Donc pour ne pas beaucoup parler bobenga ngai na numéro oyo na che j'ai mis deux numéros moko yanga mususu ya muninga to ko sane makambo oyo soko zwinga to ko zoyer mais mbongo en tout cas rassurez-vous otindango et pas nga Vincent yeba que makambo oleka dans les bons. Merci. Mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien en formation nazui formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le cas œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les banda ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour un traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, une poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour associer gel douche, pour un traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poisson. Nous avons dulci cheveux,
kosalela ngo huile nango na shampoing nango pour na traitement ya ba cheveux abîmés, ba cheveux haut et baby, ba cheveux colorés, ezali ko botisa suki noki et puis ezali ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tozapi na parfum na biso o tosali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ezali ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicament tozali na méamycine, sirop comprimé ou ezali kis na biso ya ba mibe, ba levure, eza anti-poison, ezali ko traiter ba problème nyonso ya libumu. Tozali na kis na biso diazostimile ou ezali ko traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kis na biso zingenalis, suppo na comprimé, ou ezali ko traiter ba différentes formes ya hémorroïdes interne na externe, ezali ko régulariser pe cycle ya ba maman. Tozali na kis na biso sensifos, ou ezali kis ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kis na biso méamycine crème, ou ezali ko traiter ba différentes formes ya maladie ou ya ploposo, ba mycose ou esalaka na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epai ya bana na maladie mosusu ya loposo. Tozali na Diazolex oyo ezali ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen. Ezali pomade oyo tongoli kombo ya papa na biso tondeli Diazolo. Tozali na méamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na borex oyo ezali ko bomisa système ya ba papa, ezali ko komisa yango mulai pe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète. Et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya